bato belé bayeba ki penza Niki bonne actrice bato bena ba commenter ba bien jouer quand même pourquoi tout le monde a question na ba film été et le lot là tout l'amour qui on n'a pas compris tout le monde on a SB et les gars ils quand émission to salaki ndo ba ki mam so atali ko benga atalaki les gars ils neni kama yo ebi monde na biso ndenge koma bato na bato bakoma na bato na bango mutu mususu obenga ye boyo mwa bando obenga ye mususu amona pa appel no aboyi na ye koyamba Niki oza na internet oza actrice lelo tozo mona silazaka au cœur il y a scandale bazo finga ye à tout moment et surtout bazo ça na ba insulte à makasi ya lobaki abotaka te boye aza mukolo aza na mobali te boye tout ça là et tant que moi si yo posa maman na ebité ozota ba bloko nozo mino belani et ça la penza bien te et sonner ma be makasi to abiso na biso fa to zana bon moko fa to zana bon moko to zana bolingo mutakanga mabota muninga eza muta mokilité muta simbi mabota bato eza ka yemo ko Seigneur Jésus Christ le sauveur yenda simba mabota mutu qui a dit que si la obota te nani apesi ki mukolo na lobia ko bota te non ba mona mwasi te na tanga ba Yesu kuna na 50 soki Sarah bota ka Isaac nana lobi ke si la bota te bon eza bien te nga pa na nga vraiment tout cas za hypocrite te j'ai pas aimé na sepela na nga na ba makambo ngote sepesanga tata mukete ezate ke bolobo po leki na SB yango loba ngo te toza famille toza bandeko faut tozala bomoko union fait la force tango oza ko union surtout oya fingi esa mabesa kitoko te bongo eza bien te faut tozala na bolingo toyoka tozala na bomoko nana mutakende merci beaucoup ya nanga Thérèse ya nana malgré bat msuba loba no so ndenge nini mais ngana yebi ko sola bien nana mutakenda ka solo la ina mams solo na mams nikazo travailler et tout après 4 jours je crois et aussi ce tournage na monika ka nana komenga na solo na mams obenga on a mona ko ndeba aventure jour to soleil na nana après 2 jours na on a moi mams abengi nga niki au tourner pa na SB boy bien na yoka ki yango esalenga vraiment sengo moko un naufrage de Salamaki na Tunisie neve na ngamo kwa bungi tisi ko na monante parmi on a tina profit parmi bana oyo balobaki bakufi comme to moni corps témoin to confirmer zate yem tazana na souci pena na jouer na SBR si la benga nga bongo na zikutu message ya appel wana pour téléphone na so benga enregistrer kana zina tinde lié conversation rayo ki abele Lopez MMG nanga international glodi mabwaka na bi kenzamba lola aza en place à bombio okomonana pour kitsa mtema na nganga mama lekino na yebike oza envie pe mukolo ko benga nga na leka na émission ba rési okobenga en direct pour bata mokili ba mona ke yo oza abomo yo kufite nga aza kontima yebike nzambe na biso apôtre Bolia nzambe na nga pasteur na nga Henri Maweja akosa te a benga bisoka et era bengio avait retourné ou après ça déjà parole ba expliquer non aux sengelo te mam c'est sengelo côté en tout cas les abakouk na zaine sengo moko di jamais vu na ebisi bino bolinga te na ebisi ka ça va jour on te tourner tabi to tourner lundi on te tourner te as grippe déranger mams to sali semaine mobimba ngamo kuna benge mams ndeni habité ni kina bela ki to tourner ko banga te ngabi ngam desina sina oke sengo boy mam si soki a benga suste sa bienti na fandi boy après na yo mona a bengi ngai niki bo tourner ma efsenga nombre ba tableau te na memeka bilambe belé na memeka bilambe belé abi o tourner ndeko ya darling a efsenga peut-être darling azanani te aloba ete na memeka bilambe belé ba perikande to kendande na kenene ba ke no jouer le ka darling a uta poto tutunde bo mona kande zo le kawana. Merci Nasila. Pe ayebi senga boye Lopez. So yebi ba artiste. Oya biso akala tondo jouer na bango na ba CD.
oyo bamona na asusu te po oza na banimero na bango pesanga fo nalamisa bato nyonso to akala oyo bamona na asusu te esala yenga bien na façon moko olinga te nabi mamsi fo ozala kaka opense na biso bandeko na bacd en tout cas fo ozala kabi te na banimero batebeye na nango te so okutani na moto moko akala aleka asusu te zwelanga nimero pesanga na obenga efo bato nyonso to akala bazonga oleka na SB en tout cas nzambe apambola mamsi nzambe apambola ye atombola misala na ye ekende liboso na bakuku nde baosoutenir ye na biso mpe lokola nzambe vraimen apambola mamsi apambola mpe na ye nana oyo arezonaki nga kosolola na sila mpo abenga nga naki kotourne epa na ye ake ezalaki ndenge ya kokomi kuna na bandeko mosusu na ye moko SB en personne na bandeko mosusu bokuta na ye kuna na ambiance ya tournage yebi ka ambiance ya tournage nde eza yebi mamsi ndenge azala mamsi so oza place ye aza oza stressé te donc namonaka ye makambo lokola ya Solange mpe ya son âme parce que biso toza bafruit ya mindondo toza bafruit ya mindondo ya Solange mindondo apema na kimia place aza donc mamsi ere asekisaka wana namona makambo asalaka lokola ya Solange nayebi se kutu soki aleka niki ça va niki ngabi mamsi boni orapele nga ya Solange boyeko orapele nga ya Solange so aleki ka boye ça va makambo ka ya Solange ndo osala yango mamsi asala mwana seki oleki boye ça va nasombe bino biloko boye bomela bolia avant kuto bandaka caché no mbala moko apesi yo donc mbota likasu mbala moko zio lexika na kati ya sac en tout cas esala yenga mpe bien mbota likasu ya bien na longoli kutu dim na nga moko na zomi na bai loko eza mbala liboso na tourner na SB fo moko na zomi ekende 2023 fongoli makambo na longola epa moko na zomi na nga na benga e pasteur na nga na pesaki ye na yebise papa yanga yango wana mosala na uti osala donc Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au Salakanim pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino Oyo et ma futa, on a mon salaka et telisaka, et ça pour un teint clair, bagam, différents et ça caramel, métis, chocolat, pour un commentaire caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Congolaises et Congolaises partout dans le monde, aux Congolais, aux Congolaises, aux fans de la Libanda et Mboka, to nakati Mboka. Société Abala Group et Yelibino Solution. Aux en a besoin de ma lopango, aux en a besoin de ma parcelle, Nangaliema, Nansele, Namonga Fula. Compagnie Mokoya sur où ils ont aidé les Congolais partout dans le monde. Partout aux alliés, Abala Group et Zawana pour aider Bino pour Somba. La parcelle en toute sécurité. Et puis, Abala Group et Suki Kawanati. Ils ont tongela bino pe bandaku. Ils ont une société oyo. Ils ont tongela bino même na bandaku. Au sombi parcelle, aux appels à besoin de tongela o. Abala Group et Zawana et tongela o. Plus grave est que Abala Group ils ont teka ba parcelle et puis ils ont tongela bandaku na crédit. Partout aux alliés, aux contact na bango na Kinshasa numéro bozo mona eza affiché wana et puis na poto numéro na bango pe bozo mona eza affiché wana bureau na bango na poto ezali na France 41 allée Albert Girard 93 300 Aubervilliers. Donc
obengi bango bakotekela o parcelle en sécurité bakotongela yo en sécurité à bas la groupe et ça on a pour Nabino. Voilà, messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Messieurs les journalistes Barizi Baza, c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux devant vos postes de téléviseurs. Vérité plus l'émission à caractère socio-culturel. Nous avons l'habitude de recevoir les invités de marque. Bobenga penza bo insister bo Lukela biso Niki Lopez, ça fait longtemps. Tout le monde a penza bunga sur scène, on dirait penza la Muki, Lukela biso. Alors Niki a éprouvé tout Luki de toute façon. Malgré matanga autokou fait la deux papa leknae il m'aura pas opé sa explication dans détail. Donc j'espère que batunion so bolingara Niki ba fanatique nyonso et surtout les abakou pour outiko le kamikolo na SB depuis afanda pendant mon bâton et belé trop solo anaye. Donc Niki na bino o bosenga kinga tozanaye mais azala matanga bakundaki papa leki moko et pe papa leki mususu a opé ça pendant ba détail belé on dirait nazo maîtriser mais ce qui est sûr azala matanga te représenter pe ba condoléances awa. Alors avant d'appeler ça Niki Maloba, je dirais un grand merci à Adjazas ma caméra Bachi a décarré, merci pour l'assistance, merci à la maman Mimi Ndomé et puis la maman Edwige Kabouikou 3 fois star. Pourra pas penser aussi à Shekina Vombi Kitoko Pétail, Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi, à tout seigneur, à tout honneur. Yannick Chamba Godson, Bossamboka, clin d'œil spécial à toi, Julio Monampotu, Geto Kamazi, depuis Montréal. Adji Soza, d'accord, Nanga, au fond, la biso, je dirais déjà bonjour et bienvenue, et puis ma condoléance, Nanga, na Niki Lopez. Ah, merci vraiment, merci Barizi. Voilà. Merci. Voilà, merci Niki. Nandengo a accepté malgré matanga. Expliquer bisona nous au koufé ba papa l'équipe bala la fois babakou ke belé monsieur ba tout nanga Niki ozuye tenga bik ba contre-temps par rapport à ma programme ya Bobsek. Le problème est ande nous expliquer biso vraiment. Bon. Papa le na biso o akufa ki liboso, ye azaki ingénieur na Inga. OK. Azaki yende penza bazaki malade. Abela moi 3 semaines na centre Nganda mais nzambe comme masala makamna linga été tozana nae atika ebiso. Siko o azaki garde malade na ye kaka panda matanga papa le ki tolala ikuna to aye na atika biso na nzela parce que matanga ezali na monga fula. Na nzela tiki biso na reto solo lpeka en famille ya zongi kozonga ka azozonga na sima na biso nda tikala kokoya asala e crise bakene na hôpital mo pembeni wana balobaki ezaka na bango te on ba memaki na campus or nerf ekatanaki makila asali AVC mbamo makila e mataki na cerveau net tokundaki papa o amkolo le 16 le 17 na 23h yepe papa leki omso amke atika ebiso parce que bazaye basel papa o tozaye na bango papa biso kufakala atika biso na baleki na ye bango nde kaka totikala na bango ba papa na biso bango wana moko tokunda ye mosusu wana aza na morgue non tokundi ete botalaka nde dépense ezalaka bouto dépenser déjà mosusu eye fo bobandaka kolukaka oyo atie un franc boye boyebi mpe basociété yango ya l'état bambongo yango ndenge ezala en tout cas. Il y a des problèmes dans la oh là là, beaucoup de courage Niki, je crois que bah fanatique na yo bah aussi quand tu peux belé bah qui pendate hein, c'est ça bah on se poser la question donc beaucoup fait la doublement donc papa les qui me sont boché na morgue. Azaka na morgue kuna campus place ya kufaki. OK, jusqu'à là bon c'est déjà programme. Bon programme na salamité pour tala ndenga zaki hospitalisé faut bofuta bambongo fait ko to longola corps to ya nango soit na mabanga ou bien na soit cinquantenaire mais campus ndeza so muta kufi avant ba tcheno na morgue faut aussi ça non mbongo aussi ça après ba tchena na morgue nde ba tche wana sko po bolongola e faut bo futa sous na mbongo po ba longola et kama ngamba kongo ndeza la donc ma trop tout ça déjà ba dépense belé sous ye nzamba songa vraiment. Donc beaucoup de courage. Vraiment. Beaucoup de courage. Vraiment. Fanatique non plus sûrement Niki on peut sa numéro na pour bengaye pour soutenir na ndenge son na prière makamunyo son ba soutenir Ramutu azarona vraiment. Niki Lopez na ebito sakano émission je crois une année passée ou 2 ans na ebité na Bosani mais tournaka je crois Diana Makila Kufaka paix à son âme. Première descente ça la pas bana Diana après tu vas ça une émission voilà
Donc depuis wana Niki Lopez to solo là auto ko solo là bato belé bayeba ki penza Niki bonne actrice bato bena ba commenter ba bien jouer quand même pourquoi tout le monde a question na ba film été et le lot là to l'amour qui on n'a pas compris tout le monde on a SB et les gars ils ka émission to salaki ndo ba ki mam so atalia ko benga atalaki les gars ils neni kama yo ebi monde na biso ndenge koma bato na bato bakoma na bato na bango mutu mususu obenga ye boyo mona bando obenga ye mususu amona pa appel no aboyi na ye koyamba bon nazopesa non merci na Rosine Muchopi parce que na beti presque 2 ans penza na tourné à ta pièce mon côté talaka ba carrière na biso ekomo beba boyi na ndaku ova na ndaku tokutane na Rosine na matanga ya nani awilo tanga moninga ya mingo niki omona na te boende ninga bise nazana nga nazali nga kutuna sela mata mingi niki azomona na te boenga binga yo te na chao na ba film mono sala à ma grande surprise pe na mona Rosina benganga na 2023 au kande na tournée Rosina benginga na tourna Omar Moteki Mai na tournée sous faute ya nani nde faute ya nani na zaile lesbienne moi sa Thérèse et puis to tourner li sous mopaya so mopaya film mo to tourner kandeza mopaya na sko to tourner na nana era monenga pa kamwaki abi nikyo kenda apia ngai se nana nazana nga me osa musala tenga bi nana nazanga ndaku ya yabi ozana ndaku nde ni yom to joue bien bozo be sa ba talent bon nana mutakende merci beaucoup ya nanga Thérèse ya nana malgré bat msu baloba no so ndenge nini mais ngana yebi ko sola bien nana mutakenda ka solo la na mams solo na mams mams ni kazo travailler et tout après 4 jours je crois et aussi ce tournage na monika ka nana komenga na solo na mams obenga on a mona ko ndeba aventure jour to soleil nana après 2 jours na on a moi mam sabengi ngani ki o tourner pa na SB boy bien na yoka ki ngo isalenga vraiment sengo moko mbala mona pensa ki na neve na ngai nzambe asunga biso amona na place aza un naufrage salama ki na Tunisie neve na ngamo kwa bungi tisi ko na monante parmi on a tena profit parmi bana oyo balobaki bakufi comme tout le monde est témoigné to confirmer zate yem tazana na souci pendant jouer na SB si la benga enga bongo na zikutu message ya appel wana pour téléphone na so benga enregistrer kana zina tinde lié conversation era yo ki abele Lopez MMG nanga international Glodi Mabwaka na bi kenzamba lola en place à Bombio au Komonana pour qu'il s'amte mananga maman les kino na ebike aux envie pe mukolo ko benganga na le kan émission à Barési au ko benga en direct pour batamoki ba monaka yo aux en bon moyo kufite nga za kontima ebike nzambe na biso apôtre Boli nzambe na nga pasteur na nga Henri Maweja akosate a benga bisoka. Voilà. Et elle a bengio avait retourné ou après ça déjà parole ba expliquer nous aux sengelo te mam c'est sengelo côté en tout cas les abakouk na zaine sengo moko di jamais vu na ebisi bino bolinga te na ebisi ka ça va jour on te tourner tabi to tourner lundi on te tourner te as grippe déranger mams to sali semaine mobimba ngamo kuna benge mams ndeni habité ni kina bela ki to tourner ko banga te ngabi ngam desina sino ke sengo boy mam si so ki a benga suste sa bienti na fandi boy après na yo mona a bengi ngai niki bo tourner ma efsenga nombre ba tableau te na meme ka bilambe belé na meme ka bilambe belé abi o tourner ndeko ya darling a efsenga peut-être darling azana ni te aloba ete na meme ka bilambe belé ba perikande to kendande na kenene ba ke no jouer le ka darling a uta poto tutunde bo mona kande ezole kawana en tout cas merci Nasila pe ayebisenga boye Lopez so yebi ba artiste oya biso akala tondo jouer na bango na ba CD o ba mona na asuste o za ba numéro na bango pesa nga fona lamsa batunyo so to akala o ba mona na asuste et ça lenga bien na façon moko lingate na mam si fozala kaka o penser na biso bande kono ba CD en tout cas fozala habiter na ba numéro ba te bien na ngote so kutani na muto moko akala aleka asuste zwela nga numéro pesa nga na obenga il faut batunyo so to akala bazonga oleka na SB en tout cas nzamba pambola mams nzamba pambola e atombola misala na e ekende liboso na ba
Cook nde ba soutenir ye na biso pe lokola nzambe vraiment pambola mams apambola pe na nana oya raisonner kinga ko solola na sila po benganga na ki ko tourner et pas naï ake ezaki ndeni ya kokomi kuna na bandeko mosusu na ye moko SB en personne na bandeko mosusu beaucoup na kuna na ambiance à tournage et puis quand ambiance à tournage ndeza et puis mams ndenga zala mams so za place yaza oza stressé te donc na mona ye makambulo kwa ya Solange pe à son âme parce que biso to ba fruit ya mindondo toza ba fruit ya mindondo ya Solange mindondo ape manaki mi place aza donc même si elle a ce qui s'arrête na mona makambo sala ka lokwa ya Solange même c'est que tout soka le kaniki ça va Niki ngabi même si bonyo rappeler nga Solange boyeko o rappeler nga Solange ça le ki ka ça va makambo ka ya Solange ndo sala yango même ça sala mona seki le ki ça va na sombe bino bloko boya bomela bolia avant que to bandaka cacher nomba moko pesi yo donc mbota likasumba moko zio lexika na kati ya sac en tout cas ça la nga pe bien mbota likaswa bien na longo likutu dim na nga moko na zomi na bai loko eza mbali boso na tourner na SB fo moko na zomi ekende 2023 fongol makambu na longo le pa moko na zomi na nga na benga pasteur na nga na pesa ki na MC papa yanga ngo wana musala na ucho sala donc MC maramse bande ko beba pono kozanga ko pesa dim tamie kutuna pesa na nzambe na pesa nzambe na kotsa ke nyongo po ya fongolela nga makambu sele kadi baku kuna bayambi ndeni yo moko na ba contact musu pete lala bunga po lelo télévision comment bongo so ba mono te bat musu bando bengo te bando benga ka bato ba mona na zo so ba appel ata ma code bo kenda ta ria Western Union o mani gram na kenda su te baba Cook na kenda te na bi ke bino bozongi sanga ne fiska ta moi 1 euro na bino ne sala bien sala bien bi ke musana nga na sala na ovanda bo vandi bo monya Anastasie Lembia bengi oniki le kakuna ovandi bo moni kolisi ndongo Aminata femme africaine bengi niki kende mani gram po yeminga kenda na mani gram ozongi koto a bengi donc et sala bien makasi baba Cook ba yamba enga ba yambinga na omona kana ba commentaire na otala ba commentaire ba Cook baza tellement gentil ba yambinga vraiment na commentaire mo kabini kila mona okala vraiment na sepeli ba benga ka eux tout et tout nga mam si loko kana osenga ba Cook pour soutenir biso botika biso pété bato to yesi mana SB en tout cas pour soutenir biso et ça la biso pe bien makasi et puis mam ezaka mbali bosote to jouer pour talaka voilà Niki oza internet oza actrice le lawyer tout mona silazaka au cœur il y a scandale bazo finga à tout moment et surtout bazo sana ba insulte makasi ya lobaki abotaka te boyebo aza mukolo azala mobilité boyebo tout ça là et tant que moi si yo posa maman na ebité ozota ba bloko no zomi lobelani et ça la penza bien te et sonner ma be makasi to abiso na biso fa to zana bon moko to zana bolingo mutakanga mabota muninga eza mutamukilité mutasimbi mabota bato ezaka yemoko Seigneur Jésus Christ le Sauveur yenda simba mabota mutu qui a dit que si la obota te nani apesi ki mukolo na lobia ko bota te non ba mona moi cité na tanga ba Yesu kuna na 50 ans soki Sarah bota ka Isaac nana lobi ke sila bota te bon eza bien te nga pa na nga vraiment tout cas za hypocrite j'ai pas aimé na sepela na nga na ba makambo ngote sepela sanga tata mukete non sepela te ezate ke bo lobo po leki na SB ngo loba ngote te toza famille toza bandeko photo zala bo moko union fait la force tango oza ko ernyo surtout oya fingi et ça m'a besa kitoko te bongo eza bien te photo zana bolingo to yoka to zana bomoko nini sikuzo sa mo ba division ne kota entre bino na bino en tout cas na yebité omoninga tellement pende na zaki na community moi isolé na makambo ngo yo mona même na ba fecha ba comédie mona nga eboza ba fecha pa ya maswako ba benga nga te même suna elong mabe même suna na zaila mba olata te ya fechi te na bisao e bonga jina loba nini susu na zelong mabe susu elong na nge sa fecha ba susu na zaila mba olata te to zaki kitoko tasu kibele na moko na perike bebisio ya solo kai fa loba na chango te taka na boya kotambola olongola ko mpo ba mona na naturalité na suki na problème ezate ozomona
donc photo zana bolingo bolingo so ezeko sa malamu mingi ke ya babiloko abongo ezo sa malamu tenga bana koma na nga isolé na koma trop mombongo na nga na kutana pe na ba shoko yebi ke na teka mais ba uta ko ibanga pe sac na mbongo ebele na uteka ba kongo ko teka inga na obima boye na sac mbongo plus de $2000 ba bendanga sac yango monye ko tsanga fight yango mona olela pa bafani na nga bakuka batasila bosoutenir nga niki nakoma na nga trop mombongo trop commerce kende bene na somba biloko nateka mais na voyage te makoki eza mpenza lisusu te mwana somba bi avion eza te ya voyage oke somba biloko mombongo etika miki obunda na koto tangisa mwana classe yo moko lia boye na boye en tout cas na okoka pe te okoka te omonenga na komena nga trop silence tant mams na ngai obenga ngai azongisa nga boye eza lokwa azongisi ngai na mosala bato baomona nga susu baobanda kolinga Lopez na bango na bao balinga Lopez te baosepela na nga mpo leza bakuka eza nde bino nde masolo bino nde makambo Comment Lopez wana ozwango wapi? Lopez bapesa nga pe à son âme camarade à grand frère na nga pasteur Jacques tondo kola na bango tellement taillé c'est ce nom qui doit benga Gilo benga Jennifer Lopez Lopez banda depuis nazana 15 ans ando benga nga ka kombwana ti na koli nango abanda ka continue benga nga bongo ya mon petit kala même ba nièce na ngande ba benga ata mama leki ba benga suste ba komaka Lopez ya mon etikala. OK. Niki bobota mi combien na famille? Bon, papa biso bota biso 14. OK. 14 mais biso nsotozaki maman mon côté. Abota biso 14 na 14 wana bana nyonso ngande na za cadette ya bana nyonso. OK. Na 14 wana misatu bakufa. Misatu bakufa. Tozaka on dirait 4 garçons na 8 filles. Non. C'est là 6 garçons na combien de filles? 6 garçons na 8 filles. Donc 4 bakufa tika au moins 12. OK. Mais bino no c'est déjà ndrovi bon c'est que to papa bote bino dans le mariage ou libanda. Bon, ezana ba grande sœur nanga ba yana nga mso mikolo. Maman biso ndem taboko la bana nyonso. Akute papa na ba yana biso mso mikolo babota ma déjà. Maman biso ndem sko za mwasi oyo. Papa ya sangisi bana nyonso aboko la bana nyonso tout. Maman zali te. Maman pas nazo orpheline de père et de mère. Oh là là, vraiment. Mais ce qu'on est aux autres joueurs na Darling déjà, n'a habité beaucoup, t'as appelé déjà la film na Darling pour baby Dio na bino peke na très bien. Bon Darling aza moi na maman na nga vie ya Queen Mada. To bande ko jouer na nouvelle vague et pas via to mesa na déjà. Au moni batu déjà nde bazaba mesa ba joie déjà so beaucoup tani Dio et kindaka bien mutu musu so bo joie na noté. Au mona yem so bo jouer na scène bo so pa peso ba passe boye ando peso tando zailo kilo so po moi okanga moi moya fongola je ezate mais biso to yebani so chenga même na mams na jouer bien pour tout to jouer déjà na film moko producteur na biso Titi Kalo Marcelo to jouer film en titre no eza ma Suzy mon minde pe son ami ndazaki principal na jouer so tchenga na bate belé on a joué na bango déjà na okende. Voilà Niki déjà rappelé qu'à moi ba fanatique ba modèle na openza na musala ngo za plus nani modèle nanga mais mindondo aussi ya Solange oui malgré les pas vie mais ya Solange na za modèle ndé na za boy modèle na so yelinga kota liboma ntuko la tinga mindondo mobimba mais so yelinga côté ya douceur wana ya kimia no mona na lata vie ya mobimba mais trop plus mingde na za liboma na wana penda mindondo mais ce qu'on va bien liboma na pesa ka via Niki actuel to za penza za pona rôle pesa no ba rôle ezana ba rôle ngala zala mo po ko mona na vandi pe unje na timide mais na zana nga timidité na loba so mwana vandi na bimisi bombe moko na munoko bondi matenga na lobi on mena lobi ebika nde ya Solange azaki otala ebo muno nje abimise loko mo boye obi otali ebo ninga nyobi oya lobi taka to mesana na déjà ndengwana yango moni biso pe bana na ye a format penza mo batik na yo wana ezala elongwa te.
Voilà, merci beaucoup, fanatique Bogota, la biso de partout dans le monde. Tous les Niki Lopez, au Binomo Boro, c'est Planay, Penanga Jouara, Yon Batebele, Penza, Alubi Mamboya Solange, et fanatique Moabaki, Niki Penza, Bachochoana pour si la Bissau lui est pas joué à l'Oya Solange, dans Nika Zapina, descendance dans Bango, et Rosala Penza bien. Mais qu'est-ce qui fait que nous, le Bimambo, va faire sa comédie aux Aratés, bah évite à Kobenga, Otoyo, Zaranena, communication bien de la bande de Kola. Na comprenant, Gaza rancunière, naza rancunière te naza proma mutu te na comprena te au mona ka boye libala boye basali groupe au moins bakombola mino eza te au moins basali groupe ya oya maswaku ntango basalaki comme maswaku aza camarade nanga Marie-Jeanne excuse Marie-Jeanne ntango asali groupe namoni ka kombola nga mariage maswaku na oya Aminata malgré salamina nte wana pe nazalaki na soma même uniforme pe totonga. Mais le reste, on a évité. On a peine encore bando benga batute na ba ndeni bochenga na fetite bo be point. So carrière. Ça. Au fond on peut la quoi na. Vraiment. Vandi na ce qu'on enseigne. Na fin na na ebi kata bino ba comédie bo négliger nga ba maman Bené bazali. Oh maman Bené, pour moi maman Bené. Ouais, na kenda Cotonou. OK. Kayango na ba na comment ça mon bon ko somba bi avion te na za ko kwea. Ba ko ba sonner. Na za ko kwea. Ba na zo ko kate. Ba maman Bené ba femme dynamique na za wana ba maman Bené ba ngoko ba sayenga bien na matanga papa le kitong ba yaki ba beng les amis de Niki Lopez ba maman Cotonou ba yaki na moi genre de fleurs et ça lenga bien. Malgré ba comédie ba za ki te na za na Zidane. Mais ça va ba ki. Ato lobby ba ya. Oh. Bapona bilongi. Ekas. Boyo yebite ke bapona bilongi. Niki yo ko seba makabo pesa na information te. Bato bele ba yeba ina bango te. Ato lobby te ba oya. Bo Zidane na ebende ni c'est que au début là Zidane. Kasi na lobby te. Ato lobby te ba oya te. Mais faut loba na no la tsa bango ba yo loba te. O moni. Neti bo ba ebike papa le kimso aza morgue faut pesa nesco programme o yebisi baninga no mwa. Na ya na ngai malgré musala wana ya na nga musaka tata ozonga basaka tanzela moko. C'est ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup. Ce qui nga za likamba tika ngate so ye pas za likamba na tika kete. Na landa ke toujours. Voilà. Mais nesiko mam sa zongi sur boy. Tu espérer surtout au monde Niki même pas. Ça mam siko Boponanga konde bosalaka. La tirage au sort. Ya Fabienne Mata, nebi oza Bakouk, maman Joséphine oza Bakouk, maman Filonzadi oza Bakouk. Nebi mo oza Betty mon femme africaine, bino oza Bakouk. Boponanga ko. Zonga. Et ça bien. Vraiment. Azonga ça bien, mais est-ce que na Cotonou ko no oteka mingi ni peut-être ba client muso ba ko pe na ngaka niki na mando so bata biloko. Na teka bilamba. OK. Teka ba bazin ba roba kitoko neti miko ba roba soye renye na ba roba ba sengle moko za bo mona ngo bata ba TikTok bo mona bana mobo ba wala ta nga pe na zana ngo na koma ka otinda baninga mo tindi baninga ba elo ata mo 23 kg et vendele ke nga monde na ndo kendo na mo 423 na ota mo 523 lexi ba MCO mo ya okende za te na koma ka otinda baninga ba mo 23 bien mo 32 et ka bo okende na o ka nous avons kala to zo kende peut-être. Voilà, personne n'a peut-être un numéro pour que comme ba fanatique nous bazan besoin benga parce que belé ba bisinga toujours le numéro Niki to ebite to rozango ndengeni et tout donc faut bo benga et bo soutenir et merci na succès Kasongo, merci également na Glody Otete ono tete la kema fumbe clin spécial na yo, merci également na ba union so bo soutenir Abiso donc ba coupe bo continuer à soutenir Yabino Niki Lopez quoi. Voilà Niki. Na chebo e pona bossa na te. Yo ebika biso to vivre na yango. Ça yango mobulu. Numéro na ona no ya téléphone. Numéro na téléphone eza plus 243 89 67 83 143. Plus 243 89 67 83 143. Wana ata na appel normal aux ata na WhatsApp numéro na ngaka yango wana. On a salé la kae. Voilà donc Bobenga Penda Lopez ça très bien. Bo comme la pe mam skuna film zoya après tourbillon pour tourbillon za makamu nikazote mena darling azolinga na ete yozo telemela ezani alinite na mobile na yenga ebisa sombela mobile tanga wisi amemela na poto mobile abonsa nzoto ya lingi te yekabe momo
ozotema bolingo bato poani omato komandoki vraiment yaya bapesa conseil leki so bapesi yaya conseil te eza mabe makasi fo kopesa yaya conseil yaya siko alingi koyoka conseil aleki ta komomona leki loko aza ndoki ya vi na ye ta ndenge akomofinga nga komo maltraite nga azangisinga kuna maloba oloba moye naloba eza te nango motala onje ekizengi ata bino mo bayaya estce leki akopesa yaya conseil babape leki abetaka mbunda mwana loki abetaka mbunda mikolo babinaka mais yaya alingi kobina na mbunda leki na ye te eza asansi te ata libala yaya nakotika na kisasa te libala ya kokufa te nayebi te botalaka suite bomonaka suite boye mosusu bakokotima mpe lelo tolobi bomonaka suite ndenge ezala eya vraiment matata eza vraiment matata. Merci beaucoup Lopez okina biso déjà malembe na ochute na bato nyonso bakotala yo basepera na mosala osalaka bangi bayeba siko ozalaka so na groupe moko to travaillera to komano kaka libre mikolo naza na groupe te mikolo naza na groupe te na nanga na ndaso nazali na groupe olingai bomonanga naza na groupe te en tout cas navanda ye na ndako banda 2020 navandi na ndako na banda otravaille te nakoma nanga kaka trop mombongo navanda ye nanga vraiment na ndako baraison eyebi nga moka. Mais so bapropose au groupe moko po travailler bon vie ya makambo na osala bacommerce na bagroupe barépétition vraiment esimba te mpo président yana aolinga bongo te omoni même queen na mosala na ye vraiment alinga baabsence te aosepela te lelo oyo ye te lobi kuna batiao na kati ya pièce ojoue esimba te ozomona bongo. Mais okuta obi ka présidente boso président mosusu nes par exemple président Caleb baza ebele ba groupe eza ebele ba président pe ya mibali bon peut-être bazala bon peu moins tolérant au moins nayebi te nde nazala boye à part mon président Alisala na pesi mbote mpona banda théâtre kuna malgré nayeba kojouer te malgré nayeba te na kotela kuna air groupe évangéliste Kabwani na bandela apa na ye mais na umela te na tournaka pièce moko poto pe kendaka tragédie donc à part président na koka nango jouer na ba groupe ba président te nayebi te nakoka te nakokaka te ka nde na banda pa Alisala nde omoya na yo ya pa Solange na mesana na mwa mwasi na yo ya lisusu pa Queen na mesana na babasi donc ba mibali nanu na joua na groupe mwa mbali te na umela ta inane pona Solange to umela na Queen na beti 9 ans na nouvelle vague de vie ya Solange sko na taka na bandaka mbala moko bimisanga na nzonzing na ebata producteur monté ya nanga na lelaki fort lelaki pena donc après ça opportunité belé à l'accent obina balé la kisanga le to zape na bina nanga menga mona kata nanga balé mais na bina mais na ebo bina na bina pam les apena mais tu peux papa ya Solange ça yo kimbunde petit ndundu adingani fa tellement ningana vraiment c'est ça perda makasi personnel. Merci beaucoup Lopez. Au tanga pena moi liste on a pour liste pour sans liste mon boulot na bandi nano na camarade na moi mukuse aninyati en direct de Matadi azan kacha kinawa bon nazana yuyu non Azana Yuyu, merci pour na espace. Pour zone ça, merci. Yuyu Mileka, moi c'est mon Mbinga. Azana patience Ndumba. Ndumba ya kindumba te. Ndumba ya kombo ya bangala. Ma maman chérie Suzy Banda ya Nzambe, ma maman wa abandonna Lopez na yo, benga Lopez te nini kaka maman na ngai. Ma grande sœur chérie Fabienne Mata, maman Joséphine, ainsi que le président Dombo Singa. On a député na biso ya Congo Central, bana Congo Central nyon surtout, to tchai maboko le président Dombo Singa kete, to tika ete penza. Bon, na papa Jean Lela na les amis de Diana, tout le monde ba maman Joséphine, maman Filonzadi, ba maman Koko Bisosi, nazala ba Katiwawa, motema ya Anas Vakalawaku, ma cousine chérie Bobette la victorieuse, couple Kamucha, bambote na beau-frère. Maréchal Fanny Chumbuka, okenda wapi Fanny Chumbuka Niki Lopez, obwakisa Niki Lopez, no yo bongo nanga, petit nanga mero tandu, malgré solo la mabe, ya na otala kaka tika koka mabanga esalelo te, yo yebi, o ya na yo.
babakuku nyonso nayebi bakombo na bino nanu te me nayebi ke toyebana na kobelela bino bakombo na bino na kobwaka bino na otika bino te me mingi mpe naoloba na nzambe na ngai na lola abimisela nga vraiment mwana na nga MMG numéro international Glodi Mabwaka place ozali nayebi ka nzambe alola akosala ke yo benga nga so naoloba makambo na yo maya miso etambola nga na miso po na TikTok bato bazoluka nga nayebi ndenge batiaka biloko wana te yo moto bande kogere yango nzambe na nga asala biso ngolu asala biso grâce omonana. Merci Nagaël Fundoumena, Maman Bonheur, gros bisous. Merci à Shekina Vombi, Kitoko Petaï, Kitoko Pédola. Merci également à Mimi Ndoumé, Abamimi. Gros bisous, Madame Christelle Lina, je t'aime énormément. Merci à la maman Edouje Kaboukou, 3 fois star. Gros bisous Nayo. Merci à tout le monde. Nous sommes là pour faire que le travail, le glisme du village. Barizi Bazam, messieurs les journalistes. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques, les suggestions. Donc, continuez de soutenir. Merci à ma partenaire Nabiso, maman Aline Micha, mon papa Micha Exodis, Exodis. Et puis, Bosso m'a toujours produit à Awatoza, Nakatia. Pariwana, par maman Nicole Boubengaye, et ça l'a tellement bien. C'est Marissa qui n'a un gros bisou. Nabino, portez-vous bien et bonne suite de programme. On va communiquer. Voilà, ah, Suki, ah, Niki n'a pas Suki, voilà, c'était ça. La Suki, la Suki. Voilà. Ah, au moins, la Suki, vous avez écouté très belle. Naturel, hein? Suki belle, vous êtes colonisé. Musakata. Musakata, 100%. Oui. Papa, c'est un beau tenue, Musakata. Ah, bobo. Ah, bobo. C'est bobo. Bakarolo, Badirolo, ah, bobo. Ouais, ok. Nana Boduga, ah, bobo. Il n'y a pas Musakata. Eh, Nana Boduga. De Konanga, bobo. Elolo. Bye bye. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire.